Débit à test national de fin d'études primaires, TENAFEP n'a étendu le RDC le lot jeudi 5 août, le lancement officiel. Et Salemi Naville, il y a Goma, Nord Kivu, Wapi ministre, il y a EPST, à Zomi P, à Lansaki Ango. Mort d'un étudiant congolais à Inde, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. À Sololina, gouvernement indien, paix à la Kike Justice et Kosalema. Il y a des troubles enregistrés hier contre communauté indienne, le lot n'a vu la Kinshasa, Kimia, et ils allaient constater attaque au magasin et belé, il y a bando pakistanais, et ils allaient toujours fermés. Tout de suite, détail, il y a des éléments oignons, son a KNB News, on a un essai présenté. Nous allons retrouver sous le cadre il y a KNB News, première chaîne d'actualité. On continue parce que la édition est de l'eau. Nazali Nessengo Makasi Koba que vous allez belé pour la Kolanda Yango, Tikato Fungo Yango, le lancement. Il y a test national de fin d'études primaires, TENAFEP, Namukuse, Oe Salemi, na étendu Mobimba, il y a RDC, caméra, il y a KNB News et Kitaki, na ville à Kinshasa pour la Kotala. Nini et les cani vraiment, Bolanda reportage, il y a Hervé Zakapé, Marie Mobindi. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba lancé qui m'a lelo jeudi 5 août 2021 depuis Nagoma, province ya Nord Kivu, épreuve ya test national ya fin de titre primaire TENAFEP na Mukuse. Na discours na ye patron ya EPST a précisé qui épreuve OESA ko se déroulé dans l'ensemble du territoire national. Frais à participation et à supporter totalement notre trésor public suite à gratuité et enseignement de base prôné na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Talisaki qui est choix porté na ville ya Goma pour na lancement et la session 2021 à la TENAFEP eza ko partager souffrance endurée, sacrifice consenti na population oyo akutanaki na nombre de privations consécutives na effet néfaste et éruption volcanique la Nyiragongo oyo esalamaki quelques mois eleki oyo ekozaki perte ya vie humaine, destruction ya infrastructure, désolation morale, déplacement et population traumatisée, école détruite pe élèves au kataki classe mbala mingi. Au total 2 23 363 candidats bazaki inscrits pour na épreuve oyo wapi 953 363 filles réparties dans 7 716 centres de passation à travers Mboka Mobimba, Kinshasa et l'équipe partout. DC suspect à étudiant congolais na Inde, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Sololi, na communauté indienne pe à Sengi que justice et Salema, bon na ye awa na image pe commentaire oyo. Na réaction après l'UA suspect étudiant congolais Joël Maluna Inde, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a saigné na ba congolais se calmer, pe s'abstenir na ba acte de vandalisme, na ba bien pe propriété à ba indien ou ba vandaka na RDC, ndenge ezalaki constaté malheureusement mercredi 4 août dernier na Kinshasa. Na boye Christophe Lutundula a expliqué ki ba circonstance ya l'UA étudiant Joël Malou. Atalisaki que qui arrêté na possession de drogue pe azalaki conjoint na souciate moninga na ye obazalaki na ye ensemble akimaki kasiye akangamaki pe lundi dernier akufaki alors qu'azalaki à garde de vue na sud ya Inde. Selon France 24, plusieurs ressortissants de pays africains organisé qui manifestation moko liboso ya commissariat à la police ya Inde wapi Joël Malou akufaki kasi bitumba ya makasi bimaki na ba policier pe au moins 6 ressortissants et ba pays africains bazalaki blessés lundi 2 août
lors ya bagarre na la police na Inde. Plusieurs ressortissants ya pays africains organisaki manifestation moko liboso ya commissariat ya la police wapi bitumba bimaki pe plus de 6 ressortissants ya pays africains bazalaki blessés lundi 2 août dernier liboso ya la police wapi étudiant congolais azalaki en détention pe akufaki. Ainsi, ministre des Affaires étrangères et la République démocratique du Congo a rassuré que à celui là ba conduit ba diplomate indien a onamboka na biso pe ba rassuré que justice indienne et kosala musala nango pona kokanga ba responsable pe ba ko sanctionner sévèrement ba nyonso bazaki à base ya mort ya étudiant Joël Malou. Kasi ya bakisaki koloba que Joël Malou azalaki torturé te azalaki pe tué te kasi akufaki alors qu'azalaki en détention pe ba cause ya liwa na ye nanu yebani te na yango ba congolais bazaka toujours na bolingo ba bomba kimia na bango kino tango nyonso ekosalema pe azali kondima que justice indienne ekosala mosala nango. Donc kimia na bana Kinshasa pe na bana République démocratique du Congo nyonso batika kobuka pe kobebisa biloko ba indien po bazali ba investisseur économique baya na mboka na biso to misala koyamba. Donc totika ba acte wana ya bitumba Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na oesalema kilobi contre communauté indienne oezalaka na République démocratique du Congo généralement bazali bayo basalaka commerce population kinoise ba réagir sur comportement ya bakina o bakina ki copier pe ko sala ba acte de violence bolanda bazali na micro ya Hervé Zaka. Loko tokoloba ezali boyi oyebi ke population ezali ko se retrouver délaissé na bakambi na bango. Mais ceux qui ont moni lelo ezali premier forfait ba congolais bazali bakomi ba bibwele à l'étranger ezali premier forfait ya ika ya baendie wana basabo mafi moko boye utaka na Kisangani jusqu'à lelo suite ezalaka te. Et puis ya ba congolais bazali konyoko en Afrique du Sud ba boma gouvernement toujours kaka ezali nango kosala loko le loko ezalaka nango te. Même bandeko na biso ba voisin ya ngambo ya ebale awa basa sala biloko ndenge wana eloko moko ezalaka nango te. Yango nde lelo soki population soki ça manifester boy elobi elekeli bango ezali passion bazali komona bandeko na bango bazali kokufa lokola l'état ezali site lokola ba organisation internationale ezali te et que l'état ezali te puisque l'état ezali te ezali lokola janser lokola biloko moko abandonné be chantier ya bato moko bayebani te poko okozwa ngwemba nini motra kolandela azali te. Or même ebwele lelo ebwele lelo soki ebungi ekei ebungi okoza na susi ya kolukango il faut koyeba tina nini babomaki ye peut-être azalaki te tout bien atosaki te awa tosana bendie awa soki endie asali likambo mbala moko moningi bo atake yebo kaka baninga na bino wana ba protéger ye mais kuna est-ce que bakoka protéger pe endie akuna ko protéger congolais te moni makam tozana ngo sikoyo il pas na biso ande buzo beza trop to ebi moment ya ko réagir te nanu ozwi instruction te nanu ozwi nani produit de conviction ko justifier que au salaire revanche rien ozwi kendika kandinga wana vaki allez aucun niveau ça biloko bato ya mabe comportement na CPN nango te. La coopération bilatérale est allée normalement l'état na l'état monde bakoza ba décision soit ba disposition mususu ezaki po dossier nezongela bisote c'est que talaka acte biso to sala ki assez bien aussi mais éviter solution to zo ezani peut-être solution eza peut-être pour batalisa gouvernement na biso te aveyaka te mpona batima mais c'est ça problème nde yango wana il faut deux pays okola coopération ezali c'est à eux maintenant bayeba ndenge nini bakotrouver solution mpo erreur wana ezonga lisu te. Mais deuxième fois le gouvernement est incapable réprocité eza wapi oke batinda biso bapesa ordre tobeta bango même lolobi mais Kabila wa bango obi ekweyaki na kantiati azongisaki na Brazzaville te ntango lisoba nani bazobunda mpo oloba Kabila olobaki nini réprocité non réprocité ezalaka na diplomatie
eza nango mabe te po soki intérêt na biso bazoboma biso kuna biso sikoyo tokaka bango yango wana bende babake batia bango na bapoche parce que bazopesa ata na officiers eza te bazoprotéger ka bango baprotéger bango te nde basi basomba bango. Oui, eza des informés, il faut au gouvernement na biso ayeba toujours négocier kosola calmement mpo na tante ke tobebisaka lisusu biloko toboma oyo obike basociété bele ekenda partir ya biloko tolinga totravaille te ngai nalingai tomanifeste kaka tokende komanifeste même na bahôtel de ville là toloba kaka na baambassade ke tosala baréaction wana ezopesanga mpasi parce que naomona bandeko kunde babuki na ozandu jusque là baconstruit te mwa quelque magasin ebukana na bamisu wana bapalin okena babanga bablocage toujours soki na bacovid mais lelo esu toboma baentreprise yango mike malgré tout baozo basalaire ya mike tosala yango te de bapart na okondana o nasepele na comportement wana te eloko ya liboso il fallait kongola yeba déjà que chaque mboka ezalaka na mibeko nango soki yo obuki mibeko libanda eza problème te ke ekongo neti ya communauté mobimba te ocomprendre kopie eza mabe kopie c'est depuis mobutu bamagasin ebele bapie ti lelo ekufa batravaille banautre personne eza bacongolais ese basala susu ezaka te solution eza ndeke biso bacongolais batovoyageaka toyeba deja ke place tozokende ezalaka na mibeko chaque mot eza mibeko nde oyo ezala bagela te ke lokola congolais na biso kufi kuna ke pie baindien combien de personnes dans le sommet? On comprend. Sans jour, le gouvernement Sama Lukonde, Premier ministre accordé qui interview moko na presse congolaise wapi atali saki mosala bazali ko sala uta bakota na gouvernement pe le lengeni ni bazali ko zongisa congolais nyo sona ba droit na ye voilà extrait auto sélectionné pour la bine. Or, messe d'action de grâce au Salemaki na présence ya chef de l'État, Lobieleki, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordé qu'il a cadre toujours à évaluer son premier jour où ta beaucoup d'équipe gouvernementale na Moussala interview moko na ba confrère ya chaîne nationale wapi Jean-Michel Sama Lukonde a tel ça qui était na beaucoup na ye na primature a mis pesa qui encore la priorité pour changer cap de choses. Chef du gouvernement a affirmé qu'il que Tawayaki a coûté que nous sommes qui n'a été à ma baie. Banoa ebele kozanga kofuta situation économique qui est assez difficile. Wapi bango ba décider ki kopesa nouvelle direction peut maximiser mingi ba recette yango esenga ki ko ba promet mingi bonne gouvernance peut lutte contre corruption. Bango ba sali mingi politique ya gendarme. Wapi lelo akoki ko talisa mokimo baki ba ju ba résultat ya malonga na niveau ya ba recette ya l'état. Yango ezali ko permettre liboso ba intervenir na le secteur administratif peut permettre que l'action na bango et ça les makitoko peut se faire ressentir dans la population. Na kati na yango peut atalisa ki que bango ba décider ki ko sécuriser est de la République démocratique du Congo particulièrement province Nord Kivu pays Ituri. Na yango ba teki na mosala état de siège pour que nous soyons à la normale et que la population de l'Est de la République démocratique du Congo va se retrouver dans Kenya. Na Italie crise économique, il y a tel ça qui que bon ba koma ki na période de la COVID-19 p ba effet ba qui déjà qu'on se faire sentir au 2020. Il y a un zala qui coup pour l'économie congolaise kasi to bon ba comme na mosala ba qui décision à maintenir cadre macroéconomique pays sous ko diversifier économie nationale. Pour essayer que actuellement au mboka na biso ezali kobenga économie ezali beaucoup plus basée sur le secteur minier. Yi ala kisaki esengo na ekoloba ko secteur wana etikali likolo pe lisusu ezali kosonga mboka na biso et survivre pe et importer notamment dans l'intérêt ya ba minerais lokola cuivre coltan yango ezali ko permettre kino lelo oyo RDC maintenir stabilité moya moke kasi na mikolo ezali koyaba kosala nyonso ke ba secteur productif mosusu emonisama lokola agriculture oyo ezali moko ya ba facteur clé oyo etombolaka ba ekolo.
ya talisi que gouvernement sama le konde ezali kobunda pour l'intérêt à population na ba secteur nyonso économie finance topé na ngambo ya sécurité pour que RDC kende liboso bango bazali na mission non seulement ya organiser ba élection mais ya kozongisa kimia na mboka pe kosala que population se retrouver tobosana te bango bazali pour le peuple d'abord. Kinshasa et l'équipe partout. De servir et de toujours servir. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à vous. Actualité Zali P prorogation et état de siège pour la 5e fois Sénat. Par vision conférence à voter qui oui pour que état de siège est à la proroger pour 15 jours le sous-sous. Bolanda image peu commentaire. Réunis en vision conférence, Sénat a autorisé mercredi 4 août pour la 5e fois prorogation et état de siège na partie Est de la République démocratique du Congo. Décision Ango et Zoamaki lors ya plénière et Salemaki sous la présidence ya Modeste Bat Lukwebo, président ya Sénat, selon le service ya communication ya Sénat, 48 sénateurs sur les 80. Bazwa qui part na vote pe ba décider qui prorogation état de siège na Ituri pe na Nord Kivu. Ba sénateur mingi avant vote yango ba lobela ki gouvernement congolais et c'est la évaluation et état de siège décrété na président de la République depuis le 6 mai dernier. Ba sénateur ba lobela ki que sengeli ba yoka ba membre du gouvernement au basali concerné na likambo yango na kotuna ka bango ba question ba réponse na commission moko spéciale et rapport wapi commission yango kozala présenter na prochaine plénière selon bango ba information sur terrain et la kisi que ba signaux et sali encourageant car si même ceux qui sont dans belé à kosala situation yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Et si bon message lango poto blevita pona mikolo pe bana vitamine O wapi bana balela yango mikolo pe bazomela po ezali kitoko ezali produit ya Baltesco yango etekamaka partout zo aider na image pe commentaire oyo. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour le cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mode. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Solution ezwami po na maladie na bino cataracte to pe ba intervention mosusu misu na yo ezala kitoko na kimio nyonso kende mbangu et pas docteur Dieudonné Ngoi na arrêt optique kuna solution eratakati. Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali po na ba pasi wana ya cataracte na ba pasi etali rétine. Donc ba Congolais bato bazana Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato bazana intérieur ya mboka na biso ya Congo bo bazana pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux alliés occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo
bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana bapona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue Kasina Lingala. Awa, topé Sarabino, toujours bien mission où ils allaient d'actualité. Ou plutôt analyse la politique. Pe, bafé, yandenge, landenge. Ah, to proposer bino, kindo, ki politique. Où ils allaient déjà en ligne na chaîne YouTube. On a vu sur Kasikobo Sanate. Qu'on s'abonner. C'est pas correct. Félix Tshisekedi a prêté seulement le 24 janvier 2019. L'autre on a 2021. Tout ce temps-là, est-ce que la conversion de Jésus va boire qui va pas na bango ba ko sala ko pour la président? Non. Tous allons être en nous-mêmes. On a laissé toute la 2019 on va s'en parler. Tout l'ex 2020 c'est pas boy. Alors bango pourquoi ba ko payer sa responsabilité à retard on a nyor sur 2 ans to l'équipe na mutuna bango. Est-ce que nana bengaki bango na 2019 de bango boyaki? Nana bengaki bango na 2020 ba ko désigner biso président de bango boyaki? Qui l'a fait? Personne. Alors ba ko impiter bango nini ya retard. Pourquoi? Mais en 2020 ça ba boyaki pe rosa malonda et mais ça il peut pas problème. Bango moka wana ba confession religieuse. Mais oui parce que moni ba kameza quand même justice. Au moni bon, pour l'église nangai et c'est péché qui va donc là catholique. Pourquoi accepter ma candidature mususu alors que boyebaki que batuana bazana ba expérience en matière électorale bon dis-moi pourquoi bien ma catholique na protestant boyebi force na Congo pourquoi bon dis-moi boza la même voix que ba église wana mususu on va savoir sous quand on a battu 1000 pamba 2000 pamba. Pourquoi? Les banades depuis Kala. Mais même ça. Mais pourquoi battu sous souana bambamon on a qu'à qui va avoir confession religieuse quand à un moment il y a repona ba président. Pourquoi ba tant il y a vie à chaque jour il y a belle élection bazalakate. Quand il faudra après avoir formé après avoir mis la CENI en place, enseigner les gens sur comment voter, comment nini kozala, témoin pourquoi bazala gâter la moment wada, yaka kopona président baki, biso gâter turubi, to sal 3 cycles déjà élection zo kende kaka mapi, parce que batazo bossa na geto boya mwana biso moko malu. Moi, c'était un abbé catholique, professeur d'université en plus. Mais pourquoi il va c'est pas juste que boy ceux qui kadima tout les qui catholique veulent mais tu vois notre propre enfant. Pour mon degré à sérieux to lukaka. Congolais azara toujours na problème motune tunami lelo ni nesala kakimi balebele babo ya kolekisa basi na bango ba salaire ezalaka pona mpiaka to pe ba madame bazalaka na problème ya gérance bolanda population kinoise ndenge se déchaîna ki na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Momede. Libala elini koloba ke mobali na mwasi bakomi eloko moko donc bango mibale secret ezalaka lisusu te. Il faut avouer ba secret na ye et pas partenaire na ye po yende akomi moninga na ye pour toute la vie. Mais ya pasi eza que ba couple ebele babombanaka ba secret surtout na likambo etali monta ya salaire.
mibali ebele balinga koyebisa basi na bango montant ya salaire oyo azwaka te. En tout cas wana etikala lokola tabu na bafoyer ebele. Mobali azobanga koyebisa mwasi na ye montant azwaka po akobanda kocontrôler badepense na ye na fin du mois pe akolata manteau ya contrôleur financier. Kasi soki pe totali malamu basi misusu balingaka komona mbongo te. Comme ayebi déjà montant ya salaire mobali na ye azwaka okomona komi kolinga kovivre vie ya luxe. Misusu po okomona koti banyongo partout po ayebi ke na suka sanza mobali na koya na mbongo akofuta. Po okomona soki mobali aye na mbongo fo ezala kokoka parti moko ezanga te. Soki ezangi akotuna mususu eke wapi pe ba misusu batunaka na kanda pe avec impolitesse lokola mbongo ngo eza ya ye. En tout cas ezalaka insupportable pour na mibali ebele oyo balingaka kozala na liberté financière. Mibali mususu pe balobaka alingi te ke mwasi na ye contrôler ba dépense ya mbongo na ye po eza ya ye moko. Malamu a dépenser yango ndenge alingi po mwasi na ye pe asalaka ye ayebi salaire mensuel na ye te. Yango biso magazine KNB News to cela qui na population kinoise pe totunaki bango est-ce que eza malamu ke mobali abombela mwasi na ye montant ya salaire azwaka. Maman nango o mibali basalaka eza mabe. Donc bapesa basi confiance te pourquoi? Confiance maman mingi bapesaka soit na mwasi ya libanda tandis que yoza na mwasi no yanda. Pesa mwasi no yanda confiance. Au juste salaire, yebandeni ya partager na mwasi. Tandis que bwana bana mama ezombongo cha provision oyo so mwasi no atekaka jwa o baksa na marchandise mibali ebele basala yango te mpona nga conseil na opesa mpona mibali ntango oza na mwasi po mwasi abima libanda te po mwasi so abimi libanda lingi mobali mosusu eza cause ya bino mibali mingi ezalaka mpona ntango mosusu aza na mwasi ya mibale ifale akabola mbongo wana atiki neti azwaka 20,000 francs aotika 10,000 epa mama alobi nazwaka 10,000 nzoka nde azwaka 20,000 10,000 wana mosusu aokende nango kuna epa ya mwasi ya mibale atikeli eta 5,000 ye azwi atie na poche omoni yango wana nde mibali mosusu basalaka ndenge wana mwasi ayebaka salaire na ye te ayebaka na mobali nanga atushaka ka 10,000 nde omona mwasi mosusu nga salaire nyonso bapesaka ngai kasi ata mokolo moko te omona lete ya pele ya mobali na yo omona yango te kasi olobaka kaka mbongo nyonso yango na nde ayaka kopesa ye nzoka nde ezalaka nyonso te conseil na ngai na koyebisa bango boye soki oza na olingi mwasi wana ya mibale bamike wana ozwaka ya oyo ezalaka salaire te pesa ye mpo ye olingi ye kasi mbongo na ya salaire nyonso yaka nango présenter pa mama nde akoyeba kosomba eloko nini ekozala na ndako atika provision na ndako akamata bana klasi akamata kofuta ndako ezaka nde pa ya mama ntango yo na salaire na yo sikoyo ozoyela ndambo aosani aokoka te eza lisumu epa nzambe eza mapasi na kisasa o twana 3 ya makambo wana epe na mbele mtuzo apesa mwasi confiance mbongo toi salaire apesa na boka mwasi mais mama yo simba o gérer et koma mobali osenga mwasi mbongo mko mususu mbongo wana selaki yango mbongo wana bona mbongo comme ya de confiance moi mbongo so mbongo simbisa yo ezate epe na mbali misusu agera makambo ne moko apesa ko mbongo ndako mbongo bana mbongo tout provision tout apesa o tikali mo do gérer epe na mbali misusu bakabakande te to yepa makabaka te to makambo nyoto sala ka ye moko donc yo mona ka papa peso ka mbongo cha provision mbongo olamba abupi o tikala ye moko mta o gérer donc basi na mbali makambo ebele papa mobali malamu abombelaka mwasi na ye secret kasi ye moko nde ayebi comportement ya mwasi na ye malamu soki omonaka ke mwasi na yo aza prévoyante pe aza na intérêt familial po ya nini kobombela ye ata soki okoloba na ye montant exact te mais lakisa ye quand même au moins une grande partie oyo ozwaka ekopermettre na bino bosala dépense malamu pe bosalaka économie kozela te ke mokolo kobela nde mwasi na yo kende kodécouvrir montant ya salaire ozwaka Kinshasa eleki partout.
édition lelo esili nazalaki na esengo ya kopresentele bino yango. Merci na équipe technique pe rédactionnel oyo accompagnaki nga mokolo na lelo. Merci mingi na nsima caméra tozalaki na Hervé Jacques, Régé esimamaki na Timothée Kayembe, réalisation ezalaki ya Nathan Siata, toujours na coordination ya grand lieu ya communication. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya na susi moko ya koservir bino ndenge tosalaka awa, toujours d'une manière très 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 professionnelle. Réalité ya bana